Alex Mboma kotangaka lisusu kombo ya falite na émission na yo moko okosala. Allô? Oui monsieur, depuis quand la baisse à la benga? On peut faire bonsoir, moi je suis pas ton ami. Depuis quand la benga pour ta comme la bêtise? Plus jamais ngai ta chef secrétaire na mona mona tête la biso. Plus jamais et puis là sur côté là pour monter la vidéo maman la biso ta tindé la vidéo. Maloba olobi Biro eyebi yango ata mukete. Biro eyebi yango ata mukete. On a bien ça na poste. On a dit émission là, on a dit na ko ba ta biro ba lobi na no protéger ko ya on a va bien nga. Mais si ko na ina le pe ba no ke mo bo awa, ko to banda ko take ko na mo ba politique yo be ba ko réponse ali ngi actualité fan de la pilo de ko na puto wana. Yo ebi ma internet de on n'a jamais mokolo moko boye président nanga aloba nanga ke non Dubaï leka na TV finga kingani nanga ina yebelo wa ata mamba mo na biso plus jamais na mona kao na ebiso ka bon amodisi yoka na collecte les 52 avec un lobby la soir quelques personnes y a bureau critiquer na balobi que non ça quelques personnes à bureau pas trop bureau mais staff quoi ba pire petit ba pire master place ba bengi na ba bisina neni na zo ba mama na zo caressa est-ce que pas on a bango fallait que nous droit au manquer la respect alors parce que au moment de l'eau on a sali émission les gars si ta Congo na ba betina que benga pour la makambo que ça est-ce que bien président nanga fandi boalo ba bomoni maloba nyose utaka pa Dubai wana e uta pa na nga ninga finga ka batu wana ngai na ABC jiri boy na ABC nani ba dia tena tsa na biso to kene ko ba mo bando ya vive les warriors kata Alex Mboma alobelaka lisusu makambo ya fali ipupa te message ebini yayo esali mabe en tout cas biro eyebi eloko mokote ngai kisinjora leader américain oye équipe omoni oeza simba oeza simba olongwa oloba opanzanoko oloba yo ebika bon biso ebi déjà esprit ezalaki déjà okoyelanga bamasolo mo apapamba te mutu ntango oza batalaka yo na bato bazolanda yo fo ozala na genre moko boye lelo ozomona mutu tu aotala so babika kombo afali ayebi mbango ke non respect. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci beaucoup Nabino. Bonjour, Soezana Tango, Soezana Pourquoi, bonsoir, le vôtre, garçon vitaminé, Benji Benzema, esclave Nabino, Ebiki Nalinga, Nabino Bozalawala. Merci na Richard Tessa, Azarana Sima, caméra, ceux qui bilili comme Ebino Nandako, et grâce à Richard Tessa. Merci Nabino, merci beaucoup. Na Code Mondial, Fondation Willy Moucheni, Fondation Willy Moucheni, Sungaba na Congo, Code Mondial, il y a Willy Moucheni, na péché énormément beauté, place à Zotalabiso, Code Amboka, Fondation Willy Moucheni, Sungaba na Congo. Merci na Ovi pour nous repenser na Fokosa et la Fondation pour nous resunga vraiment énormément bana ya Congo. Champion Wadol, le roi de La Rochelle. Champion Wadol, le roi de La Rochelle. Na péché moté mon vieux. Champion Wadol, le roi de La Rochelle. Ah, champion Wadol, le roi de La Rochelle. Nabi Simba Kaka et on sait énormément bien. Champion Wadol, le roi de La Rochelle. Rodrigue Matende ya Aziza Lokusa, prix Nobel de la joie. Rodrigue Matende ya Aziza Lokusa. Ah, Rodrigue Matende. Ce qui m'a vu comme là il s'est rappelé bien moi appelle et ça énormément bien. Abala Aziza Rodrigue Matende, prix Nobel de la joie. Et ça énormément bien. Alors le loup Nazanga Moroté, Naboka c'est Richard Tessatozi, Dubaï Bel Air. On va inviter Nabiso le loup. C'est la première fois. Nayambaye depuis. Je crois aujourd'hui c'est vraiment très spécial parce que tu partagé et puis tu loba et puis ma belé énormément à Koloba. Isa et belé. C'est la première fois les Canadiens Nabiso et puis na plateau Nabiso. Na Olbané déjà bienvenue parce que tu côté Nasika, tu as en février mais na Yambé déjà na bandel déjà à Banebo et ça la Nabiso énormément bien. Dubaï Bel Air. Bonjour, bonne santé. Tokos. L'homme de Boukaï Anna Mabélé. Après, Baluka va tourner. Je tiens vraiment à vous signaler que Dubaï Bel Air, vous voyez bien déjà l'homme de Boukaï. Voilà. Boukaï. Tant que vous avez des références, Boukaï, ça va descendre. C'est dire ça. Un bosseur va poulet à fallu pour pas au tourner à fallu pour pas ça la succès long monde a fallu pour pas je crois les lots animateurs. On va parler de tout sauf rien. Tu me ça un peu bilan à être me rapport au solo là et puis je crois bah Wario bah c'est pile ma casse parce que on dit les moins spécial plutôt à Megata tu peux quand les abus c'est ça de France ils ont la moyenne est-ce que c'est là toutefois est-ce que n'est fallait pour passer le silence pour azolo batté toute chose pour qu'il fallait pour pas là est-ce que c'est vrai je crois aujourd'hui on a rendez-vous parce que vérité comme maman Dubaï bonne santé victime santé za kitoko doit na ba tournée européenne tout ça les gars jour moko to qui sous tournée Afrique tout tamboli donc tu bosses tellement fort, il y a un singa qui est paiement. Après ça, mot d'ordre tous les musiciens à paiement pour n'aller bika abisu. Il y a le roi Real de Madrid. Tout ça c'est là ce calendrier bimasusu. C'est comme si la première fois beau paiement parce que bien beau paiement t'es infatigable paiement t'es bobaluka. Est-ce que raison au mais ça parce que silence c'est ça m'a surtout internet tout le monde on a vu sur ça débat qu'il fallait pour pas maladie. Pourquoi il fallait pour pas maladie bozo bomba? Est-ce qu'il fallait pour pas maladie? Il souffre de quoi? Azobé la ligne. Amir défilé en Amir militaire aux États-Unis. Ça n'a pas mettre B52, Balondo, Kodila Sopera, staff technique Mobimba Badiata, donc staff Mobimba. Est-ce qu'il fallait azober la terre? Non, ça maladie en forme. Il s'est dit que non, tu as une tournée, tu bêtis trop, et c'est là qui venait, il faut que fan ça non nous autres pour tu as une propagande na biso ya Stade de France. Toujours bêta, comme la qui ça, la bateau. Et puis, tu es au Vanda, total à Sikoyo, Stade de France. Tu vas Italie, tu vas Marseille, tu vas Nantes, tu vas Bordeaux, tu vas partout en Europe. Tu es Goya, tu
tobeti na ba Côte d'Ivoire, ba Cameroun, ba Gabon, tout tamboli na ba mboka esengaki nzoto, hein, tellement tout ça sous na événement makasi zo ya liboso, il fallait pena topé manano. Après Kalate, calendrier au bima, bon on a ba date nyonso ezoya et puis to continuer boulot na biso, ba programme eza ebele eza goya, yango esengaki to fanda mokie. Et puis tu continues de dire. Tu as fait combien de temps on a fallu pour pas? Les 18 ans, 19 ans dans aucun. Beaucoup de temps on mais comment expliquer biso? C'était comment? Quand tu as dit que Dubaï il a fallu pour pas. Oui, banaki avant. Avandolé. Oui, banandeni. Avandolé. Fallait dire par mon ville. Bogar moi ou ta banda la côte da ville taka makasi. Oh, voilà na baneni. Voilà na kala pena donc bandule non te hein. Bandule non te. Oui, avant batala la temps. Oh, il a fallu boyer bana avant batala la temps. Oui, mais oui, depuis kala dans mon maître Ismaël premier dans mon Chuli Djangi dans mon Deka Kabongo on a bien biso na ba staff na biso a ville on a ba mon ba Guilé Yoshad ba Fisto Faintinga ba El Jabba Twangi ba Rex Bangem les péchés mignons donc staff on a penda et qui ba staff na biso ya ville qui yo longwa ba umbo na la ville fallait pour ba longwa bandal ye auta bandal à côté à ville biso ce que tozalaki na Kasa itaga na immeuble mochebwe on masalanga ba Guilé Yoshad hey naki pena ki staff pena ya ba jeune ville sko ba noko moko ba kota ka ville ba ya sko wana yo bika staff ani la ki baba bana bazako zala wana no kwa ville série wana biso sko to zala ki so comme de 17h 18h to bimi de na boulevard wana na sa banque na BCC wana to tia ka siège wana pour noko pa kota ka ville Kotaka uta bandala so on a présenté boye banande bon poye baki o Dubai yo poye ba o fali wana fa batala nata wana kala posiko ye à l'époque wana azaro ya na immeuble Chebwe eglas bado ya na immeuble Chebwe soka ya koti wana yebika bandoko muso a ville pe ya meneni bajo wana banal kotaka ville banduka luka masura biso bani est-ce qu'on sont non donc biso ya ba de ba chaîne na ville quoi noko siko yebika kati boga ba chaîne wa ba sokana ba die de kaka bongo ba Chuli Djangi akotaka ville siko yo je yebika ka ville je ba siri wana bana bali ba Malibu ba circus ba makumba ba siri wana ba boîte wana ça la succès donc jusqu'au toi là ba jeune venait à ville déjà tant mon abo ba vient nga ba dandika la na kache États-Unis wana to réunion wana na ville de to ya okanga mananoko noko banda ko ta ville er moi ya rappel luka mère nana on comprend oh parce que mère nana série wana camarade ya cousine nga moko Aziza Aziza Daya Aziza Tuti Daya Aziza Tuti na ebi voilà personne Aziza Tuti jusqu'au mère avec camarade avec camarade ya maman bafana voilà jusqu'au on a avant talent nata déjà falina nana ba yebana kala bazalaka déjà bazalaka ah comme ça sauter ya kala bolingone ya kalat oh avant talent nata mère ya palais et avant talent nata oui bolingona ye bafana bona mère bolingona ye à l'époque wana noko penda nano mamu yepina te sokota tout ça la salaka kanga maka déjà et puis et ça là que ngana zobeta tant to yo koma na bandule to ko mo beta na bandule ngasi ko na ko mo beta na collège de noble il est quartier latin déjà ma peka déjà DiCaprio succès mabe mais yo on a déjà yo on a boye bana avant fali papa donc d'ailleurs ba mère déjà na canal ya sinanga Ziza tant on mona Ziza non mona ba Rose Batantu ba Zozia ba Lisdi Kaka na pese mote ana Natuana ba Nicole Machuda donc ba sernanga tout ça là na bango bien ce que yo sala ke kobeta ndule na yo kota na collège noble na no beta na collège hier azanga donc ça na collège muke Aseruana tout ça l'album moko oui bandi succès kala ale kotiko yo eboka somare samara kolima zapata ba série wana succès wana yo sala ke
biso collège tobetaka chaque dimanche tobandaka 0 heure titongo sikoyo tobetaka na Milus na kati ya Kasavubu wana na Milus ça robeta lever le rideau za iko za iko yo ke miki limiso tikali wana toujours relève tout ça l'album Sixa Mabe fait toni abetaka matinée na la samba Chiba beta na ville vive la musique beta na matonge so bango bakati batu tout siko bayaka quartier latin na Oshwe so ba vide bandule la bango tout siko bayaka na collège non parce que soki aigle koti yo ebikaka mutunanga na kumisaka des chats da pesa ki déjà ba pété na ye DiCaprio quartier latin bani ba yo sala ke azo sala album na ye droit chemin entre temps azo sala dernier album na bango na quartier latin ouais qui Kiminga voilà bazo répéter siko na studio mo ezalaki na en face Hotel Phoenix bana beau marché bayebi en face Hotel Phoenix studio mo ezalaki na Bobongo on va travailler na kati na hôtel Repa Collège no plein na oleka na moni pasa mo boye azaki pe na biso chibambe chibambalo akiti tukutana chibandeni a Dubai ndenini aigle ça l'appelle bomba dans sortie officielle il y a album il y a trois chemins il faut zala faut y biso poa banini tout zala minute tepe aigle hôtel Kolo aokita tiba Dubai bani avec Dubai soma sole bandi faut ya pour la sortie officielle il y a trois chemins il faut pena accompagner biso et il y a tout ça la sortie vite fait trois chemins et puis moi panzala album pebimi succès bandi ba ayo benga ngati la kepi na benga rap chibam ta benga ngati ba na boulot bandi foya bani bu batindelinga CD na aigle na travailler trois chemins wana na kutani pena de Gino voilà toujours répété et chez Bama ça na biso moi à Paris quoi Del Nazaire Malila hein à Paris wana chez oncle tout répété wana bu on a fait ma répétition 2 semaines après Toyobeta sortie officielle il y a 3 chemins il y a qu'un certain samedi na piscine à Grand Hôtel Petandu le wana bo succès fou ya mabedo on a jusqu'au totalité que outi collège de nombre dans la succès mulandi fali wa longwe oui on a des droits chez même akambwa mabena ki yo kutana ntango na tange ba animateur non nga ba rikita nga le même jour wana to kutana na bobongo na ki da rikité mais est-ce que ta na yesko na yo kuta ba chifa télé mama sana ba Schumann ba Zagaloli kompa chef na biso rep basa belé basala qui est bamsupe balongwa animateur liaki ouais tonga na ye to yena ba equalizer ba boussole to bandi bosser wana bu to petit premier ndule samedi lobby dimanche photo betana ASK to petit na ASK ndule tie bandaki banini komi pena donc to koma derrière ba pembeni ba katikati boto mona rabwe lo moto ya bakare ya wana do bapomba bakota bapia biso na instrument donc mwana kima to panzana abimisa aigle ya abima kenda pale lobi nango isaki pe moi de la part moi parola mi fait pesa ma après bandule to ye moi réunion attends to réunion na biso tout ba ya mais non prise to ko panzana boite biso décider to tikala faut tika là et comme mouvement banini tout décider toquer sous tête toquer depuis au cas c'est tika là peine mouvement to va taper au continue 19 ans les lots on est d'ailleurs juste Dubai Belando na meka koye ba pour comprendre place à outil na ndenge bozalilo ça fait presque 19 ans bozala fali pour pas je crois que tu as vu beaucoup de merveilles Bobondo solo la nini tango bobanda carrière anolo bano nini pour le lot ou peut sa confiance na et puis aux pendant 19 ans nga déjà aigle déjà ibandeli déjà na bano sipelane no komo boyaka asola bien à côté ville asola bien na mututu asola bien na mututu asola na 2-3 fois na mona pena que non na vitesse à masolo banda wana type to na mouvement andola kabisoka bozala calme
odi ba mikili bomona ma bebele na mouvement oyo banini amboza bien assurance pikaka to ba lipe boulot to bande bosser to bande bosser na uta na pépinière na collège de Noble siko makambo yo ko banda siko ya nule penda siko on comprend mon siko yo esprit ba boulot voyage ok voyage batiki yo aussi la kaka patience et ça ndio patience trop ba ya ba demi kili batiki yo na ba tonsu yo mema na bakenda bakenda patience oser la kaka et je mo bona kuta na mère nana aibisingabi Dubaï fanta na orchestre wana ndeko na ba yebini au sala panao wana mère parole à mère voilà parole à mère nana ba fana ebishio wana ndeko na yebini na osano vanda entre taper ba côté mususu yo ebinoko bien yo folongwa ole ba no proposer pour pas faire OK oloba orchestre nous proposer yo tala kaka mais makila donc proposer pour que orchestre oui masolo ezalaki OK quartier latin olongwa oloba o panzanoko oloba yo ebika bon biso ebi déjà esprit ezalaki déjà okoyelanga ba masolo mo apa pambate maîtrise patience lelo pe to mobuka mbuma lelo to Dubaï ba tout taille tout ça son na Arsenal on sala combien de Arsenal na beta ba oya ya fali oyo oya ya dikape ai bupe na beleli yo mingi tatoyo ya pajolongo mo ya katida rosa Papi Phoenix na beleli yo mingi tatoyo ya lili lumande gurba kisola Hervé Dombo na beleli yo mingi tatoyo loboko etonda loboko evimba na kati wana na beta suba ale ndiyoyo José Kalombo Yankobo Eric Lakase Romino Makasi ale ndiyoyo su est-ce que balolaka bien mona pa elengegege to didi ndana lango bine mporo Marie Paul Mbiana na lango bine ana lango bine yo ayoyo ya mayanzala tusimangome donc on a pena Arsenal après tu on est na album nyoso boka voilà tu na power na esiko na ba 001 yena oya sumbila mwalele mugetu ya sumbila di papa mala oya sumbila mwalele mugetu ya sumbila di papa aya ya mugetu ya sumbila di papa mala lava hawolo abudu samba wololo ba mai album suspect na yana ba ale maître kumble kitimba kobinema aya bazobinema wana abudu samba garçon de chance aya bazobinema kapinga mutombwe oya mwana mutombo kwangola kabuka mbuji ayoyo bazobinema maître Kisimba ngoya kenda maître kumble Kisimba wana les grands boss mutakumisa Barambouville beta ba 10 niveaux on beta lelo ba 13 niveaux na kacha barumbo voilà bien wana pire vie wana penda père voilà bien d'accord si wana vienanga maître kumble Kisimba moninga ya Budu Samba garçon de chance donc c'est ça la boule banka bani mais lelo yo après on se bosolo na fali pour pas maman se fali le sala lelo le belako nini pour te yebi à l'époque on attend ba disque bandi ferait pas bandi côté kuna rivalité wana lelo au monde onde lelo bena bon course ya la qui penda que non est-ce que il peut faire rigolo là moi comme mais président Ferry mais président Ferry bengue président Ferry oui oui équipe au moni o eza simba mais Ferry o eza simba biso toza groupe moko boye ba président de la République basia bakondi ba madame ba responsable batala biso biso to yakate potolo baka ba connerie o ebimaka pa ba côté mususu à sa président oui il fait respecter oui bon à sa président boye bana rapé na faire bon en tout cas na banzela na nga pena lekate mais oui koyeba kombo président Ferry mais beaucoup t'en a été
na ba époque moko kaka ba sera ville pe kaka il bando ya ville ba sera ville pe kaka faire bando ya pe ville azanda kota Jaba Gile Yoshad ba série moko akota ka mais alaki pena na milieu na biso te quoi aki na milieu na biso te entre base venir là entre Fali na Ferry na garçon ville Dika pas garçon ville Dika comme ça la type aux na Fali ngana garçon ville na banda ville tongo bat bayena bat baya ville tongo c'est ba aigle déjà bandal déjà makambu déjà banana talala ta banda déjà makambu akida leader depuis tongo azokota ville wana deux fois te ikla bana makambu kalati ba ville wana quoi bana makambu kala akota ville ça na biso to vivana ye to vivana na ba moment tout ça là na et na mona ville mona pena ya ville voilà mais président Ferry Aza président et l'Union CPLA n'ont pas fait et l'Union CPLA n'ont pas fait aïmba likolo makasi makasi donc musicien non nina otikala ya man ne utuningelo na ne aïmba likolo ne yamona aïmba likolo Jésus de nuances aïmba likolo makasi et l'on n'a pas na bon et l'on a l'ingaraté pas na ye au moni tango za leader ngana tikala ovana na mona jamais mokolo moko boye président nanga allo bananga ke non Dubai leka na TV finga kingani bien président nanga vandi bo allo ba moni maloba nyose utaka pa Dubai wana et utaka pa nanga ninga finga ka batu wana et choka bino émission première soin moni mutu tango za batalaka yo na batu bazolanda yo fozala na genre moko boye lelo ozomona mutu tu aotala so babika kombo afali ayebimba moke no respect bonne conduite eza makasi makambo tu eza carré c'est ça mais aza président na biso ya orchestre na biso na Congo c'est ça mais Dubai oza ici au na ma musique il y a polémique moi ça la matin midi pourquoi il y a on a négocié en tant que musicien la casquette en tant que musicien parce que au moni pétro polémique moi ça la ma ya koyemba entre Ferry na Fali batebele ba jara ndenge na bango baloba ndenge na bango musu baloba mu Fala zaka na chance ya succès boy na entre Ferry na Fali na za moyembi de vrai est-ce que musicien omoni bon ngana vanda na aigle na ebi aigle abeta guitare basse abeta drum abeta mbunda abeta synthé abeta guitare accompagnement abeta ba solo on comprend Aza grand artiste avec grand A so zuye au PCK guitare au kangele na ndaku c'est novandi wana donc bimisi la nzembo complet abeta nyonso pa bimisi ngwayena so comprendre na si bo mona ba image za zo beta guitare abeta mbonda abeta nyonso so comprendre entre bango de banzela pesa ndenge moko te est-ce qu'on a pu koyemba yango na musicien entre Ferry na Fali na ibo yemba bango tu ba grand artiste ba ibo yemba mais na vana na aigle a bizarre oui bi soza grand chanteur exemple wa ba vina biso ba ready a grand chanteur a imba banzembo a danger ça ba succès à danger on comprend a imba banzembo a danger ça ba succès à danger et le but est que ça grand chanteur ba ebi oyembaka mais siko banzembo yembaka vous comprenez non comprendre banzembo yembaka au moni aigle tu n'as comprendre on a biso ti banzembo yembaka esuka nango kaka yembi nango kaka bakongolais mais ce qu'au moni aigle ayemba formé 7 premier album ya rumba
ils allaient certifier na Snap. Ils sont disque d'or. On comprend? Ils sont disque d'or na Snap. Donc Mindele batali babi non Joyo. Vous comprenez? Ana bantsembulu kwa ba ana bantsembulu kwa ba bibi de la renta. Et ça là ma promotion te succès foutu les en clipité. Vous comprenez? Yo ba dynastie yo banzema. Ya mona expliquer yo. Ya mona expliquer yo. Banze mususu esuka nango awa. Ezwaka ba disque d'or na Snap te. Ya mona bisa yo. Banze mususu esuka nango. Ya mona bi banze mususu esuka nango awa. To ki amona. Ya mona bit. Ndela ye bien oté. Dynastie. Mundela ye bien oté. So mundela ye ba ki ngwa pesa ngo ba disque d'or na ba Snap. Dynastie. Mais na zo bisa yo. Ngane mda olobati. Mundela ye bien oté. Mundele aye bien monté. Aye bien dynastie. Oh. Non bisayo. Tokos ena tokos de ezwa disque d'or kuna. Et na ngobomo na ngot. Mais il a moment pour se plaindre des arabes. On dit besoin de la musique qui est pour la moto. Non, tolo Congolais alingara na pembete. Mais to so la ka pembe. Vérité. Babi likola ko woza na ba course bozo boya ba course bonima ki na course wa biso mais yango na monise yango to loba kisko trop d'avance ko course na ka bona côté yo mongo na ngana yo Arsenal ça s'interdit voilà et toi chemin ça s'interdit Arsenal boîte noire hein et puis tant to lo babongo to compter ba bandoule to compter libanda to compter basal omonaka ki vitesse ya ndenge moko te mabi ba nyo basal bo wele laka bo tape ba rideau pamba to mona fait ola ba rideau pamba arena ezaka na Paris wana eza ya bisote to beta moto lekati ezaka wana soke wana okuta mundele na mwazaka wana so yo pesko mona ibiso tuzaki pressé yo pe yakati eza na oka wana basali tout to beta wana eza na oka wana to zaka sukuna te yaka chali baya beta mais bachaki la baya ka mingte ba sadati bachaki na biso to chaka to cha eleka miso to tamara mususu biso to tamara mais lelo to ba stade lelo so ki buba ya rose biso liste ya niveau ba musicien de tozo komele parmi les 5 premiers channel parmi les 5 premiers oyo mona numéro 1 eza Fally Dicap numéro 2 AT numéro 3 AT numéro 4 AT numéro 5 AT numéro 6 nde bon pananga na ndenge na oloba numéro 6 na romona siko on dirait héritier Wata a au moins 6e place ouais héritier Wata nda au moins 6e place bon 7e place 7e place 7e place 7e place na rocha Gez Mawete na rocha Gez na rocha Petit Fally on est comme un manquement direct ouais c'est longa yo tu ningati mais oui c'est longa c'est longa yango na loba na ria za 40e na minito avec ta double Adidas Arena na minito bon Adidas ils a combien de places Salwa 8000 places nga na obeta 40000 na beti 20000 na beti 19000 na beti 12000 bien 10000 places là parce que depuis na beti 40000 à part nga Dubaï na patron nga Fally à part biso président moko tabetango musicien moko tabetango ça n'a pas de à part yo Dubaï on met à 40 000 places na ba animateur à Congo depuis Congo banda na animation Tilelo animateur abeta sala munene les gars 40 000 places azati na ba animateur no sa Congo ya Congo o tsana ba Bill Clinton na bandi nyonso na bi depuis Congo banda
est-ce que makambo na oloba soki batu bana non na bibo surtout tia bongo tia ba bil ki ton na kati depuis Congo et banda Congo na animateur naza animateur qui ton seleo nga Dubaï naza animateur à Liboso na beti 40 000 places salle il y a 40 000 places salle il y a 20 000 places salle il y a 19 000 places namba président d'orchestre bazana ba beti ngote est-ce qu'il y a pembete na oloba c'est lui animateur oloba na président d'orchestre ota faire na kati ba tu nyonso na bi na tie bat na lui banda Congo banda kamwana ya kabanda Congo banda nente bomisa banda Congo te ezaka pembe te eza elo bomisa mbasi ambasi aloba peka pembe te comment regretter pour non aloba ka regretter pour na aloba ka pembe iloka regretter ça te aloba ka o eza fala leki oui ti le loza premier artiste na Congo depuis basala rumba album ali boso ya rumba ezwa eza certifié na Snap Formule 7. Bon, le monde a pas dit que l'heure va faire en beauté. Ah, maintenant zolo ba Snap na vito za wa bozana ba batu bazana ba. Ba comment Snap nyo yaki kosaleka. Tout wane yaki kosaleka batu bana ba téléphone ba beta Snap. Nyo ça ba via ba kosaleka. Nyo so mais oui, bazo kosa biso. Bo ya bino à toi chemin kosa biso. Bango tout wane zaki ke no. Bo ya bino à toi chemin. Mutunde mutapesi. Ah. David Mosso. Ma solo ba pesi. Oske zaliki. Grande maison, il y a production, il y a monde. Snap. Fallait dire depuis Congo Banda. Mais oui. Lelo. Ti lelo. Toké Banda. Depuis Congo Banda. Animateur ni na beta sala 40 000 places. Tanga. Isaka animateur Dubaï. Animateur Boloké Loketo Surata Anima Salanga. Babi Magé Matango Fort. Paolo Standard, ma collègue Nanga Boulot. À part Bango. Oh Babi. Babeta Basala 40 000 places. Babeta Zénith, Olympia, Babeta Bercy. Mais Nengue Formule où il y a 40 000. Parce que Nabeta plus de 40 000 places. Na minute on obeta Stade de France. Kalaté, Kalaté. Ah, Kalaté on date, banité, mukole, banité. On dit Babi, Stade de France terminé mayu. Tala. Tabiso toloba, tabiso to Chalibaya, soto lobi to Chaka. Biso. Soto lobi pinaki noto beta. Stade de France en colonie. Ah kaka wa pozo soda. Date monanité, Babi makiona. Tozana toana repo. Il y a boulot tout ça là. Tant que banda kaka bomo na calendrier zo bima msusi ya mulai sus pobiso. Tu as raté OK une année OK beta na Paris une année aux sous une année moko boye. OK beta na Abidjan après 2 ans moko boye. Moi Cotonou moko boye. Biso bina to ya kaso to France to kenda na Italie, Allemagne, Belgique, tout tambola, tout baluka. Biso ko to betaka tina ba fait fond, to betana ba Marseille, na ba kati. Ya ko na ba Kikwiti, siko na kati na ba Kikwiti ba sala minene ya Kikwiti. Biso beta kuna. Siko ba job bino bolo ba diversaire na biso. Ba taliba ya kuna totala ba. Na Marseille. Na ba Bordeaux. Oui, dans la Bali. Na Balman, otala boy. Omona mboka moba niveau ya malili yo momota. Obi awa tike bat paroya. 21 € talaka bo saldo inda. Faut ça aigle. Vous allez m'en faire ça là non il salamati. Et puis omona ke na sala ngo ezaka biso mo ba congolais te. Communauté nyonso ba ivoirien, ba malien, ba miendele, ba nani, ba antillais, ba américain. Biso et la rappelons moi muta aux États-Unis à Paris à louer. Mundela tuna na kati ya France abime. Oh nani ngwa sali boy. Yo mona niveau mbila bima ya blague te. Na Paris la défense arena. Eh papa. Mais fais ça kabisot. Yo mona ba tumsu ba betaki yo mona mbila et déranger Paris. Yaka moi parti mo boye ba congolais baye ba koti mais biso ya la mokili mobimba mokili mozo mo apena ke non o tout na boye yo kan sozolo ba na ebo aso yo ka yote taliete ya ili fali auti kuna banti kuna ba mutu auti ne Chine kuna na ba Singapour aye atalaka fali a grand star ya blaguité on a Congo
bavie na biso baleka basala na bango basiksi baleka mais au moins place bango basuki ne place est-ce que vous parlez Azur élève en fait Azur élève toi l'équipe bango place bango bakoma ki basuki ne fali ce ko banda masolo hello on est sur Virambo mais nazolo bango ça la vérité qu'il fallait ça confier en mieux exact mais yango na biso bazwa pena chacho ezaki chiffonné bachango na mesa jusqu'au fer à repasser repassa musiko esongi pina bien bataille siko rumba Dubaï rumba ya Congo bataille yango pena na fer bachango mbenza bachango mbenza siko na pantalon donc ngungiso leki donc okata ya frère mutu mko lo rase lo ne yo slongo ezali chiffonné yango na bité chacho rumba odemba nini siko tozwango tokangisa ngo na film moko bato bendango ekoma tokos ikinesko tina ba ekota tina ba fait fond ya ba mboka kuna so tuni mutu ba episoka congolais Fally Ipupa mais balo apé Koffi Olomide congolais à lelo partout so ok bande kwa Fally Ipupa partout maintenant sous confité papa mambo ba atanga ferité omona mambo ba je ba misuso baganga awa bachara luingi awa OK na Paris communauté ka ba congolais ne bayaka communauté ba congolais na bandeko na biso ba braza ba mwamke ba ngolais papa kuno no mona na ke notre délégation mona na botala motulu kwa bantier baye c'est dur là ba ivoirien congolais morotel lelo à part Fally à retourner ça 16 000 places na niveau Europe 16 000 t 40 000 tu n'as tiré à 16 000 hein ezawana na poto ezawana congolais mo retourne ça ezawana ba kobeta ngoto boite mezana ngo wana ba ya babeta oyoka isoka batu mususu ti Adidas Arena oyoka isota ke batu basomba teka biye batu bayata ko kuna okoya na yo bongana ndimi na beta na salo futi bambongo na bien futi na yo mais ce qu'il faut que ça 75% ya vente ce que tant yo ko ça tozana na ba 17% ba peso salté oui basora makama oui kuna za bongo ya teke ba peso sal loko ba peso sal ko beta kaka te mais hippodrome de Versailles mona garon nyonso wana to nyonso to kakaba koba na bino yango na lobité nyonso to kakaba kombo na moni na instrument na mo ba mese mo ba mati ba biete kami ba obeta na salle mo oui poto na moni yango te mais oyebi ke betama na moni te makolo ba biso to ba ki arena to beti ba Adidas Arena to beti ba salle tout ba Paris la Défense Arena Adidas Arena to beti soki ba salle wana nyonso wana to beti yango ba Adidas Arena ya ba salle mo to ko ya ka rep ba vite fait ba lo moto yé ba tondi et puis c'est tout wana ba salle miki ngana otanga ba salle ba 40 000 places Adidas Arena ba obet bo répéter wana ba salle ba rep ya ba salle ba rep pa na biso et mutu na biso te na minute total libulu 80 000 places Stade de France kuna baya otali kolo total bango baya no bomi ça va tuna kinyo aigle nzambe na père na ngai faut tala c'est faut que na batumawa papa calcule le niveau pas 8000 places te toi pas niveau wana on peut te répondre on a ba nini mais oui Zénith de Nat, c'est pas 8000. Et ça n'a pas été, Zénith, il y a 12 000 places. Et ça n'a cadre, il y a promotion, il y a toujours promotionné. Tu as une élection, tu as sa propagande, tu as na Stade de France. Il y a une ville, il y a une totale, il salle ni nangoyo, et na ville eza makasi to ya ngo mona gitu ya kina ba salle wana. Mais avant to ya wana to ya kina na libulunguma na kacha Paris. Bouja Paris ningana mundela on dit maté mais ezanini mundela côté sambongo na ndenge acheti ba hôtel plein ba boîte kolobate donc na nzela mouteillage okota na ba métro papa tuna bato bazaki ba obetela yo parce que venema ya bongo artiste nini yango wasala ngo na kacha Paris wana mais tozo c'est un hippodrome de Vincennes toujours là tam souper lobi mokile ko kufa pe maman wa sala bité to sala ma mais ce mokile ko confirmer pas beta ça de face makambo to betaka to beta
neti botoye to pe miti avant to bima au mona sukala yo mona penda ke non ba beta boye ba beti bo et puis tant to lo babongo e salema boto beta bo mona e le kana ba TV ba to ba mona ba relation ni bogarda mo siko na koko na bino ba ko ya relation moko ezate ba ko ko na ma musique ikutu mamba koko izala kutu tele ba vena na suki ya za ki te me yo kongo ba falinde non fali yim ta créer no copa non et à Lukwanga avant na collège de noble na gina ba AGB Star na likapa JF Fonge na collège de noble na liki na collège de noble lelo na zapa Elmar izantela yepe siko koma siko istikaka ke non ye na ba mission nyonso ya sala wana nyonso wana poni balobela ba ote balobela ka aigle pour le simba mais oyeba ke asala fali ko film ta sala fali ko ça les a trop dire pour fali azaki déjà obi ka sala album na talala tant yo ka combien de nzembo na talala tant ebeta ati le loba nzembo talala ebeta ça des titres ebeta ati le loba obeta on va concert te point siko na bien on concert na mino obeta de wana zaki ba nzembo ya orchestre na bango oh siko eza orchestre groupe na yi ya fali to beta ba nzembo ya fali talala était un groupe na bango ya bana bandal bango na ba chef à télé oskeza groupe ya fali to beta banzembo biso depuis avion na biso décolla yo so mona biso ke no avion salio et ça loko ekita et moi en panne sali non biso to ravitailler dans likolo ba mirage ya kana ba na ba citerne ya banini donc to akabui remix ya Epucha na GA 33 au mona yondene ah natikala oyoka ngoku tata te nayoka nzembo te nalingaka kutu te pwani ni te basala ba sala pe remix ya nzembo ya Gibson Mutu Kondolo te bakosala nzembo ya Virambo ah siko bakozwa pe vocal moko o Gibson asalaka na nzembo mo acha basala un remix et pourquoi ba cheka ka no faut ba cheka mangetela mangitela ndeni kolo nzembo ba lusaba nzembo na yemo la vocal eza yete akolungola pe vocal wana zoom tumsa che nzembo eza ye vocal eza fali nzembo eza ye vocal eza fali alors vocal wana nde sala kilo ya nzembo pesa nzembo beto ya nzembo ya ngona sikote ma santimeleki vocal ba sala mo remix ko place bosa remix ndisiko bokiko ya kota mabe donc garçon wa yembi mabe abebi sina nzemba bato baba yembi ko le fali j'ai 33 toko to anonga na ona bandala toko tina carte bando baluka total atana totanga 7 ba so banda tongo tipo ko ba chanze mbona tu veux un méchant oui papa net na minute toko tambola Kinshasa moto chaka après to chaka 3 ans après il y a un animateur mokoté à part biso batuto beta c'était na Congo une animation batbo binisakin animation ezate animation ezate animateur bazate elengi nanga siko e pesa nga siko elengi ndenge grand pote Macintosh Bill Clinton azongi sus na ndenge ya je elengi nanga elengi nanga Spawn Macintosh azongi na je elengi nanga yango wana esengaki bato wana Brigitte Sarbati azongi na je abimisa ba okalate omona kino je za elengi ne Bill Clinton azongi na mabuka oyo apote poto elengi donc bana Congo bafan tout ya Congo boyeba ke ndule ave na biso ntsone eza elengi Macintosh bino bo soutenir wera beta Macintosh mais faut eza musique ya Congo fa beta boyo kana na bino na wera bo biso na 20 tonnes to na problème biso na 20 tonnes to problème to wana vena biso 20 ko fa falina na wera basolola pepele wana vena biso palais wana vena biso yangiam na pire vieux ya petit na handicap aigle relation tokos mais ba tebe ba traiter Bill Yuma neni akojo mais katikati ba Yuma nde fois qui n'est pas ouais poto ba Yuma nde ba revaka asala ki le côté aolo bakaka
bila zo sala makambo e monana aye apesi vakuum makambo ezo monana baninga bo bazaka na babili bamsu bakoma ba collègue na bino ba chroniqueur non bakomo sa bémission tozela kutu ba inviter biso tout ça bémission na mais c'est le animateur amné na ba koyi mi na koma mutu na bino atika ndule ya koma mutu na bino ya ba masolo na bino ya ba c'est le roi, le roi Michel. Non, chronique, absolument qui a chronique. Tu as ndolé. Billy wana zungi. Ba bengi Macintosh pour atteindre coup de cerveau moteur. Ah même Billy artiste amnene. Mais oui. Ndeni na koni ma. Quoi que n'importe faut. Non, t'es invitation à Vienne hier, eko cha Vienne et poids. Eko cha Vienne et poids, c'est normal. Et ça normal. Abe banana Vienne a été. Ba traiter ma be poto eloko. Wana ba faible ne ba ngona bazala kasi bat ba betanga na mwana ne moko mbala moko batabongo. Kangisi mbongo titi ateki mapango ti aluki mwandule mora beti. Ah, so politique ça te yo mon mais faut te kaka lopango. Te kaka. Ah yo sakana. Na suka na ngoko molela mama Denise passe le kito. Na pratique ya ba mise po. Ndio ba mise wa sumu kisanga. Ekla goma batu. Ala, mise so politique ça te yo mo oteki o teka lopango liboso oteki ya mibale car mo ba no tutela tolo simbisi yango nanu. Ba mise fo ba kende kuna pe vise ko mi pasi fo bozo ya mayuya ba kende bo ba kangi bango. Après on a dit maman de ah nzambe pasi eleki. Non, Congo. Oui, musique à Congo est bon à terre. Papa. Et bana kini boze la kalaté. Troisième tokos. Boga ba featuring. Au moins niveau mutao mais ma Congo. Au moins niveau mutao mais ma Congo. Et là qui a wao, nga dans ça album nanga ba fa. Nana tinda ki sa album ba français. O yoka album ba français de kana Congo. Yo kaba nzembo. Banya senso baimba na français. Bon français bino bandango, baimba ba français. Batabula baimba na ba français. On a lobby te. On a lobby. Mais bazo ba disque d'or na. Ba faire be baimba na ba français toka. Ba dinasi 1. Aigle tala calculer ko passi. Thématique comme passi na ndule na bisayo. Musique comme na mo. Yo kanze mutango osukaka na arena. Au stade de France Bimu. Yo na le commune on attend na 4 arena te. Tout des contrôles. Donc baba Lucio ou bate bon. Olé lo balukaka bo tikaka na songa kamba mo pour te continuer tout. Yen arena mon visite te. Kala mingi te badate zo songa. Dubai Bel Air. Lelo dessin seti rien à dire. Surtout le bique mutaibi pekeste c'est gars mutute lelo ata mutana ponga ça c'est gars talaka mutakomina ata fulika pamba sexy balande golomo bi azolinga olia biloko za moto olinga fula mais abi na fula tepo na fulelo ba ya fa odibi ya bière omona makambo papa na bisayo na fuli biloko vitesse moi mabe ezalaka nango kobeta mango na Kongo babina na ezaki na mona ba wileria wa neza ko beta ba René sosa tibno poa non to yo ka so René za kite ezalaki na mona Congo a musique wana ezako beta yo ebitenge mbonda wana ya mabele lisi wana ezako beta na ngwa nzembo a René wana descente ezako beta na ngwa wati ezaka tia mopepe mais lelo sikota bazwi yango balongoli René alongwe local comme mbamo international et puis abeti basala minene koleka na ba président Belé ba orchestre moi lo bato lingate mais ya makamba solo nani abeti sala koleka René na ba président ba orchestre na Kisasa à part René Soso Pembe président ni na beti sala 40 000 places bate bana bangote aussi ko to lobani et en plus akoma kozwa mbongo na ye bakotisa ye pena na sa simple basinisa ye bamakambo tourne aza na komozwa epakolami René akoma pena donc bien la jipa mabe arrière le monde fallait pour pas sombeli est-ce que tant yo sala ba featuring na ba musicien ozu musicien moko tombolier est-ce que comme ça qui na ba niveau wana makambo bozala ka falit
makambo bozalaka fali mutazwaka ba musicien kala bino bomonaka vient le fombo asila alongoli fait le fombo azongse via ko mobeta ba yoji na kachapa so comprendre kaye mutatsala ba makambo wana aigle le sauveur de l'humanité aigle ye mutao sauver musique ya Congo ye mutao sa makambuto venanga Théo Zambrota 155 Dubaï Belera au Fula Kaka 155 DJ CDD venanga Théo Zambrota Tawas Dubaï Tom Nasuka pratiquement Nasuka va signaler qu'il doit travailler qui ça bika moto vous comprendre que courir ça tout ça dans un groupe vraiment tu peux mon tout toka boyo pour tout ça la minoka image bien parce qu'il y a pas de choix. Bah Wario baza coincé dans maloba ya battu sur ça de France tout le monde dit bref ça bango que zalaté que mayu ya kibona bo tant ba moni passage na bazo yebisa bango banani yango bazolo bagola ba ça bango lokuta eza bato kasi yango nati bato ba betaka na nemo ko mbala moko bango wana ti bazolo ba mais nemo maman ko beta moi double Adidas Arena okobeta no mbala mibale mais okobeta 3 4 5 6 Oko beta te obeti jeudi obeti vendredi obeti samedi obeti dimanche ba biso to beta na ba Allemagne wana ba jeudi concert à jeudi na mboka mundele yo cheli baya osomona ba force ya aigle zosko Joana de Mukalinga na yebisa ya beta un certain jeudi na mboka au traité ba de Mukalinga mais soyez chaye wana beta obenga qui est président obenga de Mukalinga non na bengi na tangi komba mutute na bika zwa ba de Mukalinga obalobaka ba ya ba beta abeta to munika aya beta mbala moko aki fazer l'album neso ebimi mo des chansons na yeso isali succès ala lukene mo salmon na poto wana ayo beta mais biso on monde zabu soto sisi je crois bomona ba Autorata qui tournait à États-Unis au babiete comme mona bango skotembe biso soto ki États-Unis biso betanga na ba gantsal mais babiete comme yango to lobite siko batu non nde na fandi na 5 ans ya Canada ya na lipasalanga siko to yaki na ndule moko na Canada et puis soto beti ndule wana to kitimba mu États-Unis to yaki na ba ndule belé na kati ya États-Unis la monique non l'état tozo c'est la permis de travail poto qui ne kobeta en États-Unis l'état wana basaki une élection ya Donald Trump makamuto ezaki stoppé parce que tozo de visa ya Canada total bon to ke neka Canada poto beta ndule moko c'est mieux to poussa yango so to beti Canada to kemba mo tourner États-Unis. Tu comprends? Tu as la score que non, Stade de France c'est pour ça. C'est mieux. Tu as un Stade de France. Après, tu continues de tourner. Tu as biso toza tokenetina ba tokene. Okoma excuse tokoma tina ba free site. Tokoma tina ba Dubaï. Ba Contreza ba Chine. Na même pas Angola pas au lobby. Voilà. Angola pe rose la bino. Tozoya au moni biso batunde ba chaka ba paquet Angers ba bengisi artiste. Tozana ba producteur. On a ba management ba manager ya makasi lokwa ba Madina ba sa musana ba kitoko mundele omuna nde to tambolaka so to bitoki tourner biso tambola na stock mindele ya mapya ba mindele sima na biso arrangement nyonso wana ba mindele wazo simba kuna wazo micro na nga animation pona simba yango na bwaka mundele mtaya kopesa nga micro na nga numéro 2 Dubaï micro no yango babi numéro bloqué 1 babi numéro 3 bakabola biso mundele biso to une équipe to tambola rapino senti non ba professionnel biso to tambola na stock to tambola ba plus de 80 on to ke na radio ba 42 musiciens parce que plus ba tapoto soit délégation à bureau prise dozo senti na que star a tambola ndenge ma norme ya musique tambola so comprendre et à que non boteka no lupango wana na moniki là izo simba te awa o mama mo ateka ba jina ya banini na mboka mo ba bengisi yo okyo beti kuna makambe simite sali de non biso ya la rafato ya bache da paquet
ke na mesa aigle azwi et puis apakoli biso ngande nazao na pakola maka après naki nazwi pe na muke na ngai ya travail ndenge ozomata avion boye risque pas atie na poche ndeni ambasi collègue nanga oui alongo atika biso azosala ni mosala na oyoki album na ye oui azosala mosala na ye oyoki album na ye oui nazwi ta oyoka album na ye aza mobali abunda nzembo nini abunda na kwe na ye nayoki yango aza mobali abunda na kwe na ye osepeli na nzembo nini bon nazwi mpe na temps eyoka mpena banzembo na kati mpena te mais asali album na ye aza mobali abunda na kwe na ye so très okende abundela bino baye botikali na bayo bakenda basimba te azobunda mpo na ye moko mpo na vie na ye abundela biso ndeni abundela bino apesa fierité lelo ya fala bimisi mwana na ye azobunda aza collègue na biso azobunda mpo na vie na ye asala mosala na ye ekende neti nga obundelanga ndeni nga na obeta na aigle obundelanga ndeni abundelanga te kala te awanaki obeta stade de France mutu abundelanga te natosa tourné Europe mutu abundelinga te nga moko collègue na biso asa mosala na ye bien ambasi bunda nzambe apesa makasi mosala voilà trouble la suka opesi bambote ba banani o batali biso ouais namoni mbala moko wana okota mingi na Belgique wana namoni Trésor Bayabo Billy Smith Jojo Bialo Eva Modango Léon Kaniki hein na mbala moko na Chimène Lopez wana baibanga na kati ya Belgique wana Chacha d'amour Charlène Chacha d'amour talaka nga premier animateur akota na ville moko na kati ya Belgique wana bapesa moko mbo ya quartier wana quartier Dubaï kota ba Chimène Chacha wana donc quartier de Dubaï premier artiste avant na quartier wana Dubaï et comme quartier de Dubaï amote belé nazongi mbala moko na vie nanga Amisi Nzau Ajax muninga ya vie ngai nanga mukuna na kati États-Unis ya nanga mukuna wana ba père o ba sala Dubaï ba pilier Girbotika Delengambe wana binado base o trikenga na base ozomona que no biso to chaka déjà ba béton avant ba béton ça Amisi Nzao to solo la souté oncle langa na pefie bote Amisi Nzao garçon de Lix nanga moko na mona Eric Lacasse garçon noble na Switzerland na biso ben mbote na bébé na biso ya sika voilà ba mbote belé depuis États-Unis Eric Diallo puissance Eric Diallo Manene Diallo Dubaï a rolela Manene Diallo ba mbote belé pa yozali hein viens ngai junior elala plafond Dubaï azolela kaka quoi bambote belé na bafan nanga bato nyonso balingi bayoka faut pas seulement numéro contact album ezoya moi masolo babima na kati ndenge ba Trésor Bayabo babima na 207 na bukaye plus 243 84 31 540 45 plus 243 84 31 540 45 wana obenginga ozinga mbala moko to sololi masolo eza ebele donc kitoko tout ça dans ma bouca et on a appelé ça dans des annonces déjà. Merci beaucoup. C'était Aimé Dubaï Bel Air, l'homme des bouca et Yeni Tozaina et Lelo, na plateau na Vision Afrique à la télévision. Merci à vous le vôtre Benji Benzema garçon vitaminé, je vous aime énormément. Tika na pesa mbote na fondation Willy Musheni Koda Mboka Sungaba na Congo Koda Mboka fondation Willy Musheni Sungaba na Congo wana na omona venangai Redomona Venangai Redomona prix Nobel de la joie Rodrigue Matende ya Aziza Lukusa prix Nobel de la joie Rodrigue Matende ya Aziza Lukusa et au ça l'habitude énormément bien tant bon dans la vidéo et ça la rappelle bien prix Nobel de la joie ya Aziza Lukusa Godimbi ya Abier la Pessier Mbote et les champions Wadon le roi de la Rochelle
champion Wado le roi de la Rochelle et mais Dubaï ngana comme na suka so nzamba pour encore vie ka kutu kutali mokolo roya bye bukaye bru mama tindika bukaye mama pousa ale trésor bayabo jojo Diallo Léon Kaniki Eva Modango ale kakutu brumbu ale bukaye bru Siméon solo tombola solo Arnaud de Madrouma Habukaye Sindika Poussaye Malembe Poussaye Mpoya Sepela Highlander Arnaud de Madrouma Hawa musique ilante musique douce Hawa musique ilante ma musique douce donc bamote belé Ep sepelisa nanata kaza mananata kaza e sepelisa amote belé pa yozali Dubaï Bel Air toujours oh L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.